Tambola na mokilo mona makambo ndenge balubaka bandeko. Et vraiment na ici dans une émission boité, je commence par dire shalom mais bonjour. Et ezalinga wabino mère d'orchestre la grande dame et toli susu liboso na bino bandeko pona kopesa toli kati na bonzambe ne to mesana koloba tozoko sunga baike kopesa toli par rapport à ya réalité à vie parce que mokili oyo so le botambolango taba changa loyenge obeta mutu na miro simba touche au regretter okokufa même et éternité na yo ozala compliqué bandeko depuis un certain temps tozo lobela sur ba mystère à plusieurs sonorités tope mabomba mia makelele belo toyo kaka mbongo luxe kobonga kozala bien kosepela et tout ce que nous aimons nous envions bandeko lelo oyo na kolobela sur vie en mbangu vie ya prestige surtout ba jeune balingi ba paraître et sans faire des efforts et tout le monde bazo rêver ba makambo moko boy azo rêver ozala bien azo rêver okoma grand azo rêver célébrité azo rêver mais sans faire des efforts yango bazo kutana ba kokoso ya lolengi na lolenge bandeko tokomona ba image ko balancer to na 3 vidéos to balancer awa et to roya poto lobela chacune ya ba image oyo bien que bilili ya omo loba et to remona de quoi il s'agit total bongo to ya to pesa toli Jésus namonia akui la maboko na anga tutana kangie kututala oh ya boy abimi ndeni mobala abimi j'ai un garçon en zobi mazo singa maître merci hein j'ai un garçon en zobi mazo singa maître merci abomi ete asali ni hein maman asali ni a-t-il le drogue tenez oui ça trop hein ça trop battu Tala bleu. Seigneur. Je demande aux esprits. Taba qui s'amélicie. Taba fongola. Tala. Bleu à sali. Tala. Ah? Téléphone des ailes. Hein? Ah, et bon, abimi ndeni mwa obala, abimi ndeni abimi nenga kanda bazaki ba mi bale bon oui bandingi nini abimi ete ah achele drogue alo mama kamuzala ala soutien ta logo to asali awa singa ya peso 1 minute tala atieba is oh tala atiki babloka boy hein akita blok na tout azaki nango la sécurité avant mon tabima chambre il faut voler la air moi landela ndenge nini nani mutu alandeleza papa gali mutu ye mutu alandi abeni biso c'est sécurité oya penza yesu sa andolande bato bana kata chambre ba ozani oui c'est biloko ne infini on ba côté non na dit tout mon bichi ba biloko non na ki on petit ba ya kiama bo chai quelque part vanda Bonjour frères et sœurs. Bonjour mes sœurs.
Yako, je vais vous raconter mon histoire. J'ai rencontré un monsieur qui me couvrait de l'argent et des cadeaux. Partagez cette vidéo, partagez, pour que ça puisse servir de leçon à mes soeurs qui aiment la vie facile. Ça va faire comment? J'ai rencontré un monsieur. Il me donnait tout, il me donnait de l'argent, mais il ne m'avait jamais demandé le sexe. 6 mois plus tard, nous sommes partis un week-end. Et c'est là que le monsieur m'a demandé de sortir avec lui. 2 semaines plus tard, je suis rentrée. C'est là que j'ai constaté que j'avais des douleurs au bas-ventre. Je me suis rendue à l'hôpital plusieurs reprises, à plusieurs fois. Les médecins m'ont dit que je n'avais rien. Mais pendant tout ce temps, il y avait mal. Il y avait sérieusement mal. Tout l'argent que le monsieur m'a donné, j'ai tout dépensé. Et c'est là que je suis rentrée à la maison avec ma maman. Je suis rentrée à la maison avec ma maman. Et c'est comme ça que j'avais l'impression, si comme j'étais en train d'accoucher, 2 jours après, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui sortait de mon corps. Et c'est pas vert qui sortait de mon corps. Il a tout fait. Ma mère m'a envoyé partout. Mais on n'a pas eu de solution. Peut-être là où ils sont en train de parler, c'est la première et la dernière fois que vous me voyez. Je ne cherche pas l'argent. Je cherche seulement que votre prière divine pour que Dieu puisse faire un miracle dans ma vie. Si j'avais écouté ma maman. Tu m'avais écouté. Si j'avais écouté. Tu m'avais écouté. Sorti toujours. Sorti, je te dis. À Abidjan, à Dubaï par exemple, les filles aiment beaucoup aller à Dubaï. Déjà à Dubaï, je vais te dire, moi on m'a donné le circuit. C'est pourquoi on dit, faut pas que c'est l'argent qui... Parce qu'aujourd'hui dans les trucs de busy, il y a des voleurs de chance. Il y a des maladies. Il y a des trucs que ta vie vraiment ça ne mange pas. C'est pourquoi on dit c'est Dieu qui est fort. On va revenir sur les maladies tout à l'heure. Non, je ne parle pas de maladies. Elle me dit Dubaï. À Dubaï par contre, il y a beaucoup de filles qui partent pour coucher avec des chiens. D'accord. Oui. Mais on raison tout à l'heure. Oui. Il y a d'autres qui le font, c'est du spirituel. Tu vas voir qu'il y a des messieurs qui m'appellent, oui, je veux juste une fille blanche. Quand il te dit, veux une fille blanche, la fille blanche, autre elle a 2,5 millions. Toi qui as emmené la fille, tu as 1 million. Tu comprends? Oui. Et puis, vu que toi, tu as placé la fille te donne aussi 1 million. Donc, toi, tu as 2 millions. Et puis, toi, tu n'as pas moubou. C'est pourquoi c'est le bon business. Et puis, l'autre, donc, c'est pour te dire que il y a 2 fois, là, c'est spirituel. Et il y a 2 fois, c'est des délires personnels. J'ai dit aujourd'hui, vaut mieux un gars qui te couche, qui te donne 50 000. Et puis, tu vis ta vie normale, qu'un gars qui va te donner des millions. Et puis, demain, tu tombes. Et voler ton aura. D'accord. On ne pense à tout ça. Mais est-ce qu'il y a des produits que vous utilisez pour préserver votre santé? Je ne sais pas, pour vous préserver des... Non, je ne parle pas de moi. Moi, déjà. Oui, moi. Quand j'allais dans des trucs, je me préservais toujours. Voilà. Ça, c'est... Si tu n'as pas, on laisse. Voilà. Mais... Quand je suis avec... Aujourd'hui, les gens avec qui je couche, c'est des gens qui me donnent pratiquement rien. Mais les gens qui me donnent de l'argent, je ne couche même pas avec eux. Donc, quelqu'un avec qui j'ai l'habitude d'avoir des rapports ou bien... Parce que moi, déjà, je vais te dire, je change beaucoup de goût. C'est-à-dire, je peux sortir avec un jeune tout de suite, je balance, je prends un autre. Mais là, on ne mange pas la banane avec la peau. Donc, il y a des trucs qui se passent qu'on peut gérer. Mais si c'est un truc de busy, il faut toujours se préserver parce que les maladies se trouvent chez les papas, sincèrement. Rares jeunes sont malades, mais ça se trouve beaucoup plus de pourcentage, c'est chez des messieurs. C'est des messieurs qui sont, tu vas le voir portant, mais il est malade. Mais quand tu as un partenaire aujourd'hui et que demain tu changes, quelle garantie tu as que celui-là ne t'a pas filé une maladie, une MST?
Non, il n'y a pas d'information. Le Seigneur est bon. Est-ce que- En fait, regarde, le sida ne rentre pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un déjà... Non, pas seulement le sida. Oui, les maladies rentrent. Écoute, les maladies, déjà, je fais tout pour être propre. Et la personne avec qui je suis, il doit être propre. Ça, c'est un. Mais en apparence, il peut être Non, propre et écoute-moi, j'ai pas fini. Et puis, la maladie ne te transmet pas du jour au lendemain comme ça. Ça dépend. Déjà, je suis quelqu'un, je mouille beaucoup. Ça fait pop. D'accord, on a compris le... Si ça rentre là, ça va pas, il n'y a pas de blessure. C'est quand il y a des blessures, dans la maladie, on a compris. Bandeko bomoni ba image ya liboso to badi na image ya liboso eza vidéo oyo ça date de plus ou moins des semaines to mona ki yango et ça là est vraiment pas si comment on a elenge mwasi ndeko na biso ya mwasi c'est une congolaise bref comment on a to koyoka na vidéo bandeko basala na hôtel flat tout ce que vous voulez baza clair ndeko mwasi ayaki na mwana mobali moko wana et bakoti na chambre balouer chambre je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais bizarrement l'homme le monsieur ou encore le mec ayeko bima atiki mwana mwasi tanga bimi asengi bato ba hôtel wana merci voyez un peu bakei na ye et bato wana après je ne sais pas bayeko fungola porte bref bayeko kuta mwana mwasi wana sope mwana tomoni la fille aza méconnaissable azo koyeba susu eloko te azo lobonde kizengi et basale ba pratique mystique on l'a sacrifié oui on l'a sacrifié s'il faut dire et incantation na ba ndenge tomoni ba image ba bougie tout ce que vous pouvez constater na vidéo bandeko eza mawa eza pasi eza somo eza soni komona lelo obana basi babanga sous makambo te et comme un kamikaze comme ça donc tu n'as même pas peur et mutu nyonso mobali nyonso kaka po aza na mbongo et tu vas accepter je sais pas au risque de ta vie au risque ya vie na yo ebele bakufa boye et si on peut comprendre la vidéo c'est clair que ndeko mwasi oyo akutana mobali mobalingani et tellement eza vie na ye eza ba jeune na bango nde bamesana na olingana wana nzoka na yebi te ke akui na maboko ya prédateur et c'est comme ça motongo ya ngangankisi akei ko livrer to pe ko sacrifier na ba esprit oui parce que un homme une personne spirituelle a comprendre mamuni na oloba ba image wana ezoloba déjà nyonso nalandaki ndeko mwasi oyo oui ndeko mwasi oyo natalaki ba image mususu bon vu que tozokima na sima ngonga en tout cas moyen to tchango awa ezate on va juste essayer ya corrélater ba interviewa ki ye ba mekai ko benga ye na mona ba vidéo musu na YouTube na ba bandeko ba blogueur mususu o ba salaki na ye alobi boye ya alobi ke inami ya ye mutu abengaki ye camarade na ye mutu abengaki ye bakende kokutana quelque part bakekutana sona mobali na ye do mobali ya camarade na ye et nakokende kuna ntango bakei bapesaki soki secret soki nini et puis après ayebaki so eloko te donc bref neti ke badrogaki ye et puis basali ye soki nini basalaki ye bandeko wana bakimaki wana selo explication na ye ndenge expliqué na video nalandaki ya bato mosusu et azali na posa basengele pardon parce que aza na proposant ou fiancé comme ça proposant fiancé na poto na France et nalandaki pe même vidéo ya proposant ango aboye elle ne veut plus de lui il ne veut plus d'elle alingi na esouye te parce que en tout cas toko blâmer ndeko mobali wana te ya ata so ezaki ndeko na ngai na olinga ngo te vous voyez bon wana explication ya apesi ke camarade na ye mais koyoka batu ya flat ndenge bazo expliquer
et ils ont contredire tout ce que ndeko mwasi a relataki. Ya lobi ki camarade na ye muta bengaki na téléphone tout ça. Mais comment na bilili na ndenge bato flat bazoko expliquer eza contradiction ya mamunyo so o ya lobi. Ba lobi ke bayaki bango mibale na mobali wana. Mais ya lobi ke non, c'était pas ça, ba bengaki. Donc bref, eza clair, eza mona ke non, en tout cas eza mambalo kuta. Et par rapport à ba analyse, et on a compris que eza bandeko basi oyo baroluka kozala bien ko paraître ndenge tolobaki et kolinga batu moko ba mona na mo bambongo o bato ba mona na mo bambongo ba bata mambo ebele. Ba bata mambo ebele plus ou moins, je sais pas, 6 mois plus ou moins passé, eza na voice moko na photo mo bande ko tambola na taille na WhatsApp na réseaux sociaux. Ya ndeko mwasi moko étudiante kaka na Congo Kinshasa. Ndeko mwasi wana batu bayebi parce que aza étudiante ba collègue consort batu bele bayebi. Donc vraiment bon mona photo ba fungoli mutu ko banda awa ti awa ba fungoli on dirait soso bilo akati ezate. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ndeko mwasi asala connaissance na mutu ya JP na nzela. Aza étudiante amonika kino amuto sombele syllabus. Ba pesa ni rendez-vous. Congo comme un système à bouca le loli à lelo. Je sais pas si c'était le même jour ou peut-être après quelques jours. Baké ba kutani na hôtel moro songolo quelque part. Et tant bakei balé ba meli, nous regardé le monsieur a drogué qui la fille. Et tant a drogué la fille à lali, c'est comme ça a bêta qui est ton anesthésie. Parce que quand là la pongi ya drogue, so ba tchombeli en tout cas au sentir hein. Abetaki ton anesthésie on ira nga sala penzo opération et nako beta ton anesthésie on a c'est comme ça de quoi bimisa penza bibundeli ba matos penza ba mbeli ba bisturi ba biloko penza ba sasela ba sala opération si photo loba asasa eneti nyama atike lote na nzoto abimisa tout akima akenda. C'est comme ça que notre sœur a trouvé la mort. Papa c'est même comme on est na bosani kombo. Bandeko to benda bana. En fait, ezaka pas si marambo parce que ezaba biloko yo tozo lobelango bato bazo lobelango e bandi lelote ya mawana pas ezaki ba jeune fille bazo yokate. Ouais parce que ba victime ezalaka mingi bango. Vous voyez un peu. Donc de comment soit na kufaki. C'est triste. Yaba bilozo salema trop. Et mikolo na Congo toki ba masolo ba enlèvement eza tellement. Donc bo benda bana matoi, biso tona bandeko kuna, ba jeune fille surtout, même ba jeune garçon, ba mamoro tambola butu, ya rotambola yo moko, très dangereux, même bana emike bazo ko enlever parce que business ya koteka biloko akate nzoto ekomi eza na top na Congo. Donc bako boma bato bako enlever bato chaque jour na ba réseaux sociaux tozo mona nde bazo balancer ba photo ya ba disparu ya bato bazo bunga surtout bana. Donc les amis, faisons très attention to benda bana na matoi to te ya bana vim malembe vim bangote okufa na image ami bale bandeko na ngai to moni ndenge jeune fille azolela. Car ba même histoire à peu près akutana mobali na nzela ya Monica zu mobali ambongo nzoka na zaki ndoki mutu mabe mutu abakisi oyo après avoir kobima naye atikele semence bien te toki ndenge jeune fille azolela toki ndenge mama naye azolela baluki ba solution ezate. Les amis, délivrance ezala possible mais ezala facilité hein pour votre information. Délivrance oui parce que ça na bat ba signer mabe hein et a signé yo mawe ko ya e mususu poka nzamba osala et ça ta so yindi lelo effectivement mais yeba ke délivrance ezalaka facilité eza possible mais ezalaka facilité yana bato bele ba signé yo ma bakufa tande ko mwasi wana baluki ba solution emonana te solution ezomonana te et akomi na suka azolela azoyeba te asa nene vie en bango, vie à l'okoso, vie à presser, au paraître, aux alaneti,
ozala dans otambola na mituka ozala na mbongo ozala bien ta la place bato bazo end up. Les amis, c'est triste. Ebele bakufa boye. Ebele bakufa boye. Akufi akei. Mwana moke. Na beta lisolo ndeko mwasi akufi na âge à 23 ans s'il vous plaît. Atiki villa na Gombe. Mema ndako kasi bandima yo ti. Na nango akufa mema akenda na mbongo. Tona ba bien. Via leur koso ya mbango. Bamona yo, je sais pas. Si jusqu'au point où ça la prostitution na banyama. Akezo maladie. Akwa obika ta kufi. Bandeko. Eza mawamingi eza pasi. Tio son de ma voix. Tam suna libako bandeko leko kute na video. Wa mwasi kitoko. C'est la beauté na yo. Yo linga mwa mibali ya bajar. Na ozongela sur mystère ya nudité. Eza émission moko na sala qui a plus ou moins 2 mois passé. Mais to silisa ki angote. To lobela ba conséquences na ba danger. Ya ba rapport sexuel sans protection. Tant na lo ba protection ya préservatif te. Protection ya nzambe. Parce que mutu oyo abali légalement ana protection divine. Ana sabila qualité a osumokate. Et tant où c'est la sexe n'importe comment, attends-toi des choses. Et batu ba eba angote. Batu ba eba angote ba ignoraka. Mambo bele échappara batu côté wana. Ba okufe la bilengi. Bazo ebate qu'il y a des conséquences très sérieuses. Très sérieux na kosangisaka banzoto n'importe comment. Et avec n'importe qui. Des conséquences graves. Mortelles même. Bande kobota la vie à moi c'est baby cowboy. Makolo ko kanga soute. So pa nyo ke bimi so pa on dirait loro zane na se azo ebate. Donc c'est compliqué les amis. C'est triste et regrettable. Image ami ça tout bande konanga ivoirienne. To monde ngazo beta lisolo. Ya bana basio bazo ki nako bimana na bamboa. Okuto eza kutu likambo kutu ya kolobela soute. To monaki plus ou moins 1 mois passé ndenge nete ningana ki likolo maambo. Komelisa bamboa mabele na Dubai bino boyebi ke bakenda kosala mombongo business kosomba biloko. Nzoka nde bakenda kosala prostitution, bakenda komelisa bamboa mabele. Bakenda kobimana ko lala na bamboa. Horrible. Boki ndenga lobby. Et en dépit de ça lobby en tout cas, Esali Passie, Eza Mawa, une jeune fille, une très jolie fille, Bota Vinae, Bota la Vinae. Bref, c'est une prostituée. Et Abimana Mibali a se protéger en Haïti. Azana thermomètre na ye na ndenge na ye, pour ye bakeno mobalo aza clean. Pour elle, ne lo yazo kanisala motu na ye. En fait, et ça ba envoûtement, hein? C'est ça le diable. Tant qu'on atteindre objectif, au kapenjo zongi mutu. On dit mate au réaliser te maman na mano sala oui effectivement yo. Comment muta oko matina point o. Bande on a telle image on a réfléchir na kokite maele silingai. Donc yé aebaka ba tunie pe question. Ba tunie question. Pour na ye mobile nyonso o ya linga za la clean. Mobile ya linga za la clean a maladie. En fait, c'est une folie, hein. C'est franchement un truc de fou. Abimana Mibali comme ça, n'importe comment, et puis voilà, c'est sa vie, en fait. Pour naïe, c'est ça, en fait, la vie. En fait, il y a des gens comme ça, même Bassi, même Mibali. Vous courez des dangers, vous courez des risques au prix de votre vie. La vie est précieuse, la vie est sacrée. Okoki jamais koya na mokili oyo o vivre vie ndenge yo lingi parce que oza jeune oza kitoko il faut vivre ozoko s'exposer ou encore tu te permets des tours ouais parce que c'est ça en fait la vie non muto akela muto ya nzambe muto apesi muto peme ya nzambe nzamba che muto na mokili na sentiment te ya na tina toi tu peux pas vivre au monde comme ça pour na yo en faisant ce que toi tu trouves bon. En ignorant encore, en oubliant qu'il y a un Dieu qui t'a créé, tu es un créateur à toi, oh et sengeli,
obanga bamama mususu bandeko ata pona koyeba nanu nzambe te, je sais pas bomoto eke wapi immoralité ezwi tellement place mito bato ezo kosasu malamu te. Tala niveau folie oyo bato baovivre na na se na ntango oyo, c'est inconcevable les amis. Ya on a conseillera bato ndeko na ngai nayebi te, mais en tout cas je vais te conseiller, écoute, pour vivre bien à mokili oyo. Peut-être tu me diras que non, écoute, yo sala na ba masumo te, au vivre vie na tu es dans ton coin et puis eza malamu eza mabete et a malamu, mais luko ye banzambe oyo acha na mokili oyo mutu nyonso yebi ke ya nje qui existe, ya nje au ciel. Ata bato oyo balingi kokende église te to kosambela te, ils reconnaissent quand même que nzambe azalaka. Oui, et nzambe wana na posa na yo, nzambe wana ye mutu akela yo ndenge osepela kozala en vie bongo, sepela kozala ndenge ozali kosala mambo oyo osalaka, c'est ce Dieu là. Est-ce qu'il y a un moment où kozwata une minute omekana ko réaliser cette histoire ya nzambe ou encore ya vie na yo étant humain na sana mokili musano nini na mokili o? Est-ce que ezaka oya parce qu'il faut ya et puis après il y a un Dieu qui t'a créé et nzambe wana tso na mokili na tina et ana posa ya bolamu na yo. Il t'aime et il veut prendre soin de toi, mais ce qu'il faut yondo pese place azala dictateur te azolo ban Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Au fait, tu as le choix, mais aosengana yo ponanzela malamu. Alobi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Nzamba lingi bonheur à moto, ce que les gens ignorent. Batbao quand ça vit que mokili o etondi na maambo mabe, que nzambe aza indifférent na maambo mabe. Non, le problème c'est pas ça. Natala illustration image moko. Tata mo ki kata suki na salon. C'est un chrétien. Et je crois sur la mon image wana to meka peut-être que illustrer ko tia na vidéo oyo pour batba comprendre quelque chose. C'est un chrétien ake kata suki. Et na solo la quoi faire alobi na enza mazala te. Po sonza mazala ki ba désastre nyoso to mo na mokilo engezala te. Et ça li que tata na kati suki na esi la telemi abimi amoni mutu moko basuki ebele na juste na porte à salon azongi aebisi quoi faire na mokili on dirait ba quoi faire ba existera te bazate ah quoi faire aebisi mais comment sanga na quoi faire abi mais non soki ozaki quoi faire ne bato basuki ebele mibala basuki ebele na mokili balinga bazala te alakisi muto basuki ebele quoi faire azongisi ya lobi non eza parce que ya ye ana salon te soka ye ko kata suki le message répondre lobi exactement bato baya ke pa na nzambe te yango moni mukili etoni na ba problème bato batoni na ba problème na ba réalité soki baya ke pa nzambe nde nzambe nga pesa solution nde message na opesa mon frère ma sœur ta mususu na vie na yo okutana ba mama ndenge na ndenge tu te dis certainement nzambe ayebi nga ete non nzambe ayebi yo raison pour laquelle a permettre même oyoka malobo ozoyoka est-ce que okopesa nzambe wana chance ana vie na yo ozwa tan koyeba ye ya comprendre ye et azwa soin na yo apeso kimia tala ndenge meki nini oyo sali te po motema no etonda pozwa esengo pozwa bonheur mais malheureusement esengo ezaka te. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu sais le cœur de l'homme a un vide. Moni mutu azana vide mona kata motema et vide wana ezala na forme ya Yesu. Tu peux tout avoir, tu peux amasser tout, okozo mbongo, okozo ba million. Tant quoi na Yesu te vide wana ozala complété. Yango omona, même bato mbongo na mokili o ba osaba crime. Yango omona bato lokola ba Bill Gates, malgré bazana ba milliards na ba milliards,
mais bazo continuer ça ba vaccin pour bon ma pour ba zo mbongo vide wana ezakaka et mutaro combler vide wana ezaka yesu. C'est pourquoi tu as tout intérêt de recevoir Christ dans ta vie. Soko yambi yesu na bo moina yo nde vide wana ekomi combler. Okozanga mbongo mais tant que yesu azali vide wana eza combler ozana kimia. Je t'invite mon frère, je t'invite ma sœur à recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Et à rejoindre devant ya kokamba yo ya opeso oza malamu pona yo parce que onyo sozo simba et ça bonheur na ote. Il y a que lui qui connaît le vrai bonheur pour toi et à opeso sengoana. Reçois Jésus dans ta vie. Donne ta vie à Christ. Trouve-toi une bonne église. O que no sambela nzambe. Ozo kendele batute mozo kendele ye. O kendele nzambe. Bongisa relation na ona nzambe. Yem do opeso sengoane mto opesa okimia. Sans Jésus, c'est l'enfer, c'est la mort. Sans Jésus, c'est le casse-tête. Sans Jésus, c'est le problème, le mot. Tu as besoin de Christ, mon frère. Tu as besoin de Jésus, ma sœur. Je prie. Nandela malobo zoyoka. Nzamba kuta anayo. Apeso kimia na motema. Or comprendre que Oza réellement a besoin d'aide. Les amis, c'était ça. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, tote ya ba to lembarolo bate ko benda ba matoi côté ya ba jeune vie en bangu vie apprécier et que na o que na nulle part que na nulle part mais au contraire tu te creuses une tombe ozomiti molela libulu oyo moko okota. Bible zoloba celui qui creusera une tombe une fosse il tombera na Ecclésiaste 10. Vraiment, nzamba pambola bino, ezaki toli kasi na bonzambe. Survie en bango, vie à presser. Oui, vie à prestige. Ebo misaka. Pona lelo tosuki awa,